Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo D7 de la presse. Toujours musala kaka liboso na chaîne na bino Congo Check Check TV. Oh tozo sala bino toujours musala bo s'abonner vraiment et que ça la bien et puis na bandeko nyonso ya biso famille à Congo Check Check TV. Bon continuer toujours kolanda ba vidéo na bino ezo sa bino plaisir. En commençant nazo pesa mbote makasi na moi mobalo azala sima caméra, réalisation, montage, caméra donc metitima moi na mobali ya nzoto mikie et puis alingane ba problème te. Na pesi ba mbote belé, na pesi mbote na il faut appeler ça notre coordonnatrice et nzoto mikie Darling Love ou azo contrôler ma solo na pesi mbote na patron na biso les boss ici Bumutombo vraiment bambote belé tozo continuer toujours comme ça la musala et puis merci na tendresse libinga la sirène na assistance na lelo ba toze belé ba fa l'artiste toze belé moi nanga moi c'est ma fille Neftali Dibinga Ndaya donc somo wakwetu voilà tika na pesa mbote na bandeko ba yambi biso na village ndala tout monde que to bandaki bena musala et belé tozo continuer toujours musala na pesi papa Willy Matamba na pesi ba mbote belé telaka mwana na yo kabongo succès donc na pesi ba mbote belé kabongo succès mwana bato ya papa Willy Matamba et puis na pesi mbote na Jipengala donc ancêtre na pesi ba mbote belé Zinda dans les bons, on a payé Bambote Belé, et puis on a payé Mbote na Alain Mwanza, et puis Dems Ndala, l'artiste, on a payé Bambote Belé, Dominique Kabengele, Congolo, Talaka, futur député, Jerry Kobetox sa Ruganga, nabi ke au solisa Congo check pour boss nabiso, ce qu'a tchelo qu'on a vraiment, et à Pifo, donc futur député Nabiso honorable de Dominique Kabengele donc Congolo donc solo là quoi et ça la bien tebika to koleka leka lelo nazala bande ko ngami balé mais nazala moni Congo check chaque jour to yambaka vraiment ba ndako yambaka ba payate ezanda ko moko ya mabe lelo to yambi une actrice comédienne où a évolué rapé pas ya père Nabiso Muyombe gauche où a participer na sujet autozana ngolelo malgré sujet ngolelo zapena makasi na banana ko pesa mbote na daboni bien papa qui mezali est-ce que vous êtes prête ya ko défendre l'émission non ça prête voilà merci beaucoup tozana Yves d'or beauté d'argent ou déjà bo mesana na ye boni kitoko Jerry Kobetox de 57 et internet qui mezali kimia kitoko makasi. Voilà, qui m'a quitté comme makasi to kene mbala moko bandeko na biso bokota kota lisolo ezali boye bandeko na ngai ezali pasi pe mawa papa oya betelinga lisolo yo azolela bolingo ezonyokola batu boye na tuna na Darling Love bolingo ezonyokola batu boye pona nini na tuna metiti ma bolingo enyokola batu na biso ke mikolo na Congo check batu niveau bazobenga nga Jerry lobela biso mutu na mutazo pesa sujet na etala ndeko na biso lelo alobi Jerry lobano na bandeko balanda biso na suki maele silinga mwana mobali moko travailler na entreprise moko ya malamu abalana na mwasi na ye et mwasi na ye pe asantaki déjà tanga bali mwasi nzoka nde asape na papier mobali asali ba démarche ya kolukela mwasi na ye musala mwasi azwaka musala te mwasi azwa musala ba continuera foyer na bango bien kitoko babota bana mibale mobali soki alongwe na musala na bango lokola zape moi mokonzi alongwa moi avant aye kozwa mama na biso na entreprise na bango na mutuka donc ekomama bongo pe esala makabongo donc mobali mutu ayaka kozwa mwasi na musala e mukolo mususu mobali ndenge zala kaka bengaka nasala deja na nzela nazo ya mbouteillage mais abenga kite aye kokuta mwasi azati ameki ko tuna na entreprise bayibisie asi azongaki mais abimi libanda na papa na biso yo bazaka na ba portail ya ba entreprise ya ba parcelle ndenge zala kaka papa wana abengi ye alobi na ye
papa nengo nazolo bano likambo ezate ke po opesaka nga mwa ba café mais natali oza munoko moko na ngai munoko ngo tozolo ba peut-être papa lazaki muluba mutabandu ndo mungala tout mais bazaki munoko moko na papa wana papa na ebisabi na mona likambo okala mais na lingaka na yeba nanu eza nini lokwa na yebi yango lelo yango na ebisio papa mwasi na yo aza mwasi mabe mwasi na onzoka na lingana na tonton moko asala kawa donc bazana bango na bolingo ngana ndeko kakataka ezaki ya amitié ya place basala ka sika moko OK bolingo tina zolo baboye babimi na mutuka bakei na ye mobala lobi papa c'est vrai maman ya bana nanga mobala zaki na ba doute aboyina nuko ndenge zalaka kaka information baboya kango te bandimaka te reste à vérifier mobala sali nini papa na bise okutu nde baza na kaki baso ba français moko ebele ne ba komba ba français toke na eloko moko na ville nanu va to songa bandako papa ke ina ndaku lokola kaki kuna ba bine ke bakena ville bakena na ambiance papa zongi na ndaku a confirmer penasco que ceux qui moi ce n'est pas n'importe quelle ville wana et si quand entreprise de mongeza que si baki ko sakana wana papa comme na ndaku moi c'est azate akuti kaka bonne na bana papa suis patience ya kozela moi si moi ba 30 minutes moi ça zoyate papa sokoli alati moi ba bilambo alongoli emisala alati moi bilambo ko za la simple akoti na mutuka akei epai ya babokilo botala likambu donc bokilo mama ya mwasi tala niveau ya makambo ezaka na mukili oyo akota kaka boye akuti mwasi na ye na mobali oyo balobi ya balinga na entreprise wana na kati ya lupangu bavandi mabokilo atie ya ye mulangi mobali wana na mulangi mwasi na mulangi ba inosa ba beau frère oyo ba makujos mupanzi milangi donc ba yambiye ambokilo moi mobali na telemi atali pokuna na entreprise basi ba ibisieke abimaki na mwana mobali moko na bakendaki na ville o a travaillaka awa et puis mobali nenga yako kozwa mwasi na yaka kozwa mwasi na ye amona déjà elongi ya mwana mobali wana moni na lupango wana basi mobali alobi Géry Congo check bolobelanga na likambo mama ya bana nanga et puis mama bokilo ayambi pe na ye bavandi na ye bazomela ba masanga po balakisanga nini bolobelanga nanu na boya mama mwasi nanga mama ya bana nanga po na moni deja sasali ne pe kobo tib aye na mobali place wana c'est que yaka na bango Yves d'or beauté d'argent lobela biso na sujet moi na mobali azolela asala nini jusque là papa oyo ana eloko ya sala te eloko sala ezaka ke ndi balbaraso moni simba tetika parce que tina niveau oyo mwasi ya ndaku ozwa bon to ke na ndenge mo peut-être comme camarade ou collègue aux collègues na yo to camarade quel on ndenge ki mwasi to mbali ndenge papa na pesa ki message vous comprenez mais en réalité oui ata o ma collègue na yo ndako ba parents na yo mais yo ça ndako ba parents to ça ndako libala donc il faut ba na ko mena ndako ya mobali na yo bakutela mobali na yo parce qu'à chaque fois nga de maramutu kananga so na musala yako so na musala tu m'as jamais présenté l'accent été olakisanga yete o non papa omoni oyo collègue nanga camarade nanga to zaka na bango ka to kola kala na sika moko ta to yokuta na même entreprise to beta tali solo alati mais lelo moko komi que non nena yokeli li solo libanda papa na portail abi que non bakendaki boye kutu bazolo baninga ba français na bango que non ba se retrouver dans restaurant mon ville mais ngai peut-être pour na conscience éveillée nanga ba potentiel éveillé comme nga na vie par papa na nazongi na ndako na sokoli na fandi mukila moni ya moi ça zo yaka te na démarrer mutu na ke ya famille moi si peut-être ninga kenaki wana za na collègue peut-être que la maman la bango na comme on ngekuta le collègue en question na kuti maman na bango na ye à table bien moulangi autour d'un verre
hein au ba français on bien autour d'un verre donc ba kutani autour d'un verre peut-être ba moninga ba ngonyo tout ba poli suspense ba poli quoi mais en réalité ils ont quoi comprendre ils ont surtout comme betelo li solo ils ont quoi comprendre wa moi ça libala tant que moi ça libala avant déjà le on a collègue dans boulot comme on n'est pas mère na il faut qu'il t'aille on a parlé à Jonah parce que babala ki ata ndeko na yo o non ndeko na ngai banana yo bipe kenga na yaka ko à chaque fois il faut c'est la ngai teto c'est mobile nga zo ya yo ndeko na monyo papa moni o ndeko na nga to camarade nga na maman bien faut que vous la maman directement c'est bon pour toi que bien to ba pas maman après pas maman to que no to yambie na ndako amona pe ndako na yo parce que azan ndeko na yo to là déjà ça cinéma donc si nous on a déjà à kenango ils a déjà bien té donc moi c'est déjà à dérouter voilà pe maman moké Yves-Dor nada yo kabino basi makambo zala nango ozo me ma collègue na yo na ndako ya maman na yo vandaka pa maman na yo te vandaka pa ya mobile na yo okobana na pa mobile apoke na ye boki relaxer maman na yo mais tel eloko au moins ça sali Papa géré, pardon. Na ebandeli ya lisolo na yo tango lobi sentinelle lobi kebake na place moko boye. Pona ko mela ko s'amuser quoi. Après mobile pourquoi pas la place on a ko s'amuser wana. Ayebité. Bon tango akiko kuta bango et pas ya parents ya mwasi wana. Ngana kanise loko akuti bango na et pas ba parents mwasi akuti mwasi na mobile wana na chambre na ya kala. Mais azaki na ka libanda. Oui, azaki na eka libanda, fandi na libanda. Bon, ce qui est zélo kwa mabe. Ako mema pe mo mbali wana te et pas ba kilo et pas ba parents na ye. Ako zona ye na mobile na ye ba okende peut-être na hôtel, to place ba kine ko s'amuser après ba ke hôtel, ba se makam na bango et si azongi ndako. Ce qui sikoyo entreprise eska moi si wana salaka. Eza pembeni na ndako na bango. Est-ce que comme ma collègue na ndako ba parents eza péché? Avant que mes collègues n'anga et pas mes parents n'anga, il faut n'abandonner nous n'a pas m'bal n'anga. Wana loin lobby bongo. Et sur le déjà la famille, et sur le déjà la famille na yo, au comment déjà la famille mususu, au sala foyer na yo, au sala foyer na yo, donc au sala yo na ba na yo na mobile na yo. Donc mutu so nya luka que luka pas parents na ote. Mutu fa luka yo et pas na yo na parler na yo. Voilà Yves-Dor. Na longwa et pas na bisoté. Na kena dépend nga mais compte nga pe pas na biso eza kaka. Exact. Oh, exact nga na ma collègue pe nyoso no comme ça bon ndako libala te et puis nga rokyo ma collègue nga peut-être ya mobile pas nga te tam na ebi peut-être caractère en balle nanga. Attends à présenter que wa za collègue nanga a occupé au compliqué nga. Et puis collègue wana mobile nanga est bien très bien pour eza même entreprise oh naye nanga nam collègue auto salaka. Te mobile salaka. Mobile salaka kuna te metango ya kuta ka peine et mo a cause nga voiture to telemi pe na collègue wana on se va to solo li pe to kabwani bien. Aye bien quand même. Mais mobile pe moi ça présenter collègue wana. Oui, na rokyo présenter directement peut-être nga na ebi caractère en balle nanga. Nebi mobile nanga memela caractère mobile na yo tango yebi ke caractère mobile nanga sarabuyi atane mobile ya ka kuta yo na bo pesa mote o linga même pas akuta bino te po yebi ya caractère mobile na yo soka za jaloux au moins que si on ya ka pe kuta bino e ba no créer problème c'est que comme il est à niveau que non aya ka kuta bino pesa la mote soka kuta sko comme na niveau et c'est ma bo kilo tant pis voilà ce qui azalaka bongo c'est que non solo mutu te l'entreprise. Alors, ils si kananga musala non. Ils appellent des bamons au to mekana ko fongola. Lelo yo na couple ninga balobaka 1 + 1 = m anada. Lelo olobi lelo mo ya bien. Mobali o ya bala yo alatisa alliance ninga ka fali pour baloba pour mutu mobimba koma ya yo eza passe. Mais tant to latisa bino ba alliance yebaki okomina sous contrôle ya mobali na yo. Est-ce que pona yo ozomona ngeza normal moi oza la pemena moi mobile moi za camarade no mobile na yebité c'est normal ma casse pona ngeza ma casse bon maté pour mobile wana za na épreuve ta kainga na hôtel te et pas la biso comment hôtel te soit maman la biso atia ba chambre moko te wana ke ngana ya kana mibali mona kota na bango non
eza epa na biso naza na droit ya komema n'importe qui on a sepeli aza camarade nanga maman au collègue nanga on sait jamais na okyo kweya na kufi na okyo ça la crise peut-être mbali nanga lokwa yaka na jeep na ya okyo zo pe retard collègue nanga yebi adresse ya maman nanga ko sanate papa on a sentinelle ateka ki secret mon panza ki teke a lobby ke a mona déjà po ba mikolo ba sala makaso yebi ba père on a ba sentinelle on mona lokwa yebi bolingo te mais OK kuba yebi a mona makamo ebele ye père wana azan épreuve est-ce que komona ke mutakoti na babimi ensemble eza porte hôtel observa bango non observa bango landa bango déjà ba combien scamo bo hôtel ba étaler les questions de ça moi c'est mobile exemple na tendresse to darling obi étaler les bando na lobby est-ce que que papa na pe que za la tiaka nga lisu na boya kana ngai a créer ah oui papa na que za la tiaka nga pe lisu po ba tata wana pe ba sala jeter amonika nde na lati mwa eloko na ngai neti kande ezalaka papa pa ko ene mwa mayanga ndenge na esiko azomona occasion te po soki makambo alobaki eza ya solo nga na okende pa na biso na mbali te epa na biso eza hotel te mabo kilo pena bike mwana ya bala za mbali na ye mais au préféra ya mo susu mwana aya kana yesu na pale makuta ba histoire bongo ya Cobetox te kutala nango trop oh mais mabo kilo on a pas za complice ataza mobile na ye na complice mabo kilo na complice comment ba rolo na camarade moi sur bala aza camarade na ye to collègue na ye amemelo na pale par rapport à quoi yo maman mo bala lukele musala babilo ngo siko bambe yango wala nga ko lukela moi sina musala te pona ni asanga logo asanga oyo na batabanu babenga ngo palu na baluba chiba u chibindi nazo kende na bakongo ya bayombe kuna mongo zo kimanga bakomi siko bambala babenga bambala komiki kadi komi no ekeko ozo comprendre po ko beta maladi moko boye ya bato butu de biso bisimbi boye bako beta ba ndeko no bisimbi po moi ça sala mabe obeli o risque d'ailleurs moi ça tika comment vivre sur la place takuta mama bongo mieux faut na récupérer quoi na ngai do yo moi si ya mo ba yombe moi si oza droit salati ni koteka na ba yombe za ndenge wana mais si musupe so fa ina ndao peka kindumba peka wana libosa porte sikoyo yango na bate place nyonso ezaka te sikoyo faut kutala bato lokwa ba bisimbi lokwa ba biso donc soko ki simbi lokwa ngai okobimata teli bana ya porte rien ngazo ko perdre nga perdre nga bwe malgré la fundi était na lobika yo pona yo moi ça va na ndako mobala sa elembo ni fula sele mbongo fula lukele mbongo moi même tal lelo ni ba biso bazaka mo mina nga esa kayu na poto nga te so moi ça na poto to na poto nga moi ça na poto ka odio ke kayu te mama arrête nga mo na beta 15 heures ya kayu entre temps demande na betika demande trop pas dems ndala ninga bakaluka selanga boko na sala saksana agene tindela ninga poto pour nous renforcer la force zo ta mère bien ninga finchora donc je ça bongo voilà merci mi faire la palais momi yone josela e kuna abeta moi lessive moi vaisselle après na suka lango moi makusa na ninga mo pe calme et mo pe pour so beli mo pas zo mo problème baba ventre wana yo lambi te moi c'est déjà abusé moi ça abusif ma casse t'es pas niveau wana donc la collègue na yo to camarade no bokuta na kala na kena na kishirita camarade bokuta na kala ou zindise na ninga Zorobabel tina na Palestine ameranto ninga Zorobabel Palestine ameranto voilà merci beaucoup to komi na suka metiti ma to komi na suka to tika nada pesa likanisi na ye oyoki Yves d'or beauté d'argent lobby nada yo pour lobby mais to pesa na couple oyo moi na mobalo azolela adi Congo check boy dengai nada moi mobalo peut-être aux occasions hôtel biso pour azape moko ya Congo check atala kango amona rapende to lobela ba si je pesa likanisi ekoki ko sala ekimia bon likanisi ngeza kaka ke azan mwesne azan épreuve te peut-être pe bon soki pe ba mwesi wana pe bazaba makanga na mbali wana bon so eza revanche tam soupe mbali wana sala te bon so pe mbali ero yo revanche qui pa te ero atana minuit ti minuit revanche ya kaka tam soupe mbali na zapi ne lo sala mwesi wana mwesi na pa bité ngaku tuna kozwana nga mbali te na soka collègue na kene kai pa na biso asome aka mama biso bière tam soupe mwesi wana yimo ka sele mbali te stoke na se pa biso yaka oui pour mobile à cause ensemble te yo ba biso makambo hotel te omoni hotel te omoni pe mbali te ozudi kanisa ke pa bokilo ndeni
tamsu moi ça c'est lembane moi message que yaka landanga pa na biso yaka boye ozanga tozonga ensemble na kenda pa na biso. Pardon papa Yves. Pardon yawanga nazo compléter. Nga elo no yebisa ndeko na biso mbali ozane preuve te limbisa moi na yo ezako likambo limbisa te. Po asali elote. Asali elokote. Asali elote Bible écoute na biso tout péché c'est pardonnable. Est-ce que yo limbisa te ni? Tout péché c'est pardonnable. Ah, et voilà mon l'Ancien Testament. Oh, tout dans le Nouveau Testament. Na pe simbote na nga na Karine Kabamba, na pe simbote na ngai na Blaise Kabamba, na pe simbote na ngai epai ya Mboka Bamba famille mobimba ya Kabamba bazakuna na pe simbote belé. Numéro na ngeza kaka oboyebi 0933 98 84. Donc code Mboka. Code Mboka plus code Mboka plus 243 933 98 84 numéro nanga yango wana. Voilà, merci beaucoup Nadapo ondima ki kozana na plateau Yves Dor to komi moi bazo salanga sin pesa likanisi na et puis na moi voilà ngapo nanga na role bara ke non moni moi si déjà sur sala entre école Marcassé Zorobabel nanga Palestine Meranto il y a des faux solo ba faux signe donc momi déjà sur ça ba bilo bon nanga moral la finchora yo déjà John a parlé ba ke e indi pona ndenge na yo neti ngai etake kisimbi ansanga nord vrai kisimbi mwana maza tia ya maya moto nga pona ma kisimbi mwana maya malili te ya mwana moto te musika penga so mo stoka bwana yo to sola so guti so ba shaka bosa bongo to sola tête to sola tête na bakisi susu ko ba criminel ba bareo John a gagné ngati a gagné na bolingo voilà ba la ngala Joe Seigneur Luke. Ah, Théophile Joe Seigneur Luke, mon pépé depuis Canada, la carte à Montréal, voilà, et Panayo, et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Versas Artiste, mon ami depuis Paris, donc tonton Paris, et Panayo, Garing Zulu, parent français. Bambote belé nega to solara nega to betela li solango bambote belé na Drac Schengen ça bambote belé pa na yo Darling Love la canon donc ba benga chérie d'amour donc na ndenge siko ya English pe na ndenge français Darling Love na ndenge siko ya français chérie d'amour na ndenge lingala siko na ndenge lingala siko donc moi c'est na ça la bolingo donc moi c'est na ça parce que chérie ça buto ba ça la donc moi c'est na ça la bolingo merci beaucoup à toi et je salue aussi Tendresse Dibinga, la sirène, moi sur à ton na tatoupe à beauté l'engitala si la moulaï, ma beauté bongo à Tchakate. Merci beaucoup aussi à toi, Obabengi, na kombo ya Ndaya, Ndaya. Ndaya, voilà. Ndaya, donc soyez la bienvenue, Ndaya. Maramongo Koti Yango, Neftali Ndaya, Indara. Asmak, la Canadienne sponsor officiel, Babagi, depuis tous les Zelaga, télé-réalité, la Bisso, il y a Cour suprême de la presse, on dit Cour suprême de la presse, Nicolas Vandaki, parce que Yves Dor, moi, vous comprenez ce qu'on a zongi, moi, Beauté Benani, Camille, Temasonos, Kitoko, na zongi déjà ma solo. Nanenga Zoroto Babel, merci beaucoup à toi, Métitima, parce que Yozara Pandi, na Bisso, vraiment, mes condoléances, Nabi, que les gars qui n'a pas tenté, mais merci beaucoup na Fa de Color, Fa Iba, Venanga Yagote. Merci beaucoup à toi Dems Ndala, Bambo Théâtre. Voilà, merci beaucoup to komina suka ngai meti pardon limbisanga na sisa coordonnatrice Avandelinga ya Nzambe. Voilà, merci beaucoup en tout cas lisolo za lisolo pasi bande ko bo commenter bo koma bo moni bande ko ndenge malobi bolingo yo to ebite soki Nzambe to kokena ngo wapi menga na kosenga kaka kimia pe misala ezala kati na biso na pesi mbote na mama Dongoma la patronne na peso bambote belé venanga Dominique Kabengele Congolo Fitir honorable na peso bambote belé papa Willy Matamba na pesi mbote na Jipengala ancêtre donc talaka yo Suzi Ndala dans les bons na peso bambote belé Alain Mwanza na peso mbote et bongo Dems Ndala et bongo saki na village Ndala donc to c'est une émission merci beaucoup na équipe technique Mobimba, merci beaucoup na boss na biso, pesa biso kwa confiance, papa, gauche, droite, ba oloba mais pesa biso kwa confiance. Merci beaucoup na omonanga Pati Kobetox, oyo azara toujours pour na soutenir ndeko na ye, kwetuka to Jimini, ndingama bien kwetuka to Jimini machi wa momenu. Allez, bye bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao. Yasiba Mutombo.